Kofi Azala, Kofi sans Karine. Et moi aussi, je vais informer aux autres que Karine pas à Karine sans Kofi. Kofi Azala, Kofi sans Karine. Et moi aussi, je vais informer aux autres que Karine pas à Karine sans Kofi. Et félicitations à la chanson à Pessi Karine Mokondi. Oh, papa, il m'attend à Zaki en vie à Pessi Karine. Et félicitations à la chanson à Pessi Karine Mokondi. Oh, papa, il m'attend à Zaki en vie à Pessi Karine. Maman, à l'époque, c'est différent. Époque, on va bercer ma zénith, on va toi, on lelo. On se comprend. Nous les en bêta ma sous-souté, il faut qu'il les lo pour nous les bêta. Dans tout ça, focaliser, tu racontes, on a un distraire objectif na biso. Objectif na c'est qui pousse un artiste na biso ngana yo to bêta le solo que ton de les carbaches na télé to le la Karine. Vraiment. Pour nangai na obo ya polémique. Déjà, ce qui Karine, Kofi encadré. Pona amata likolo plus tard batwa lobake Kofi nda sali Karine boy. OK Karine poste la tanjamba bongo asali ba effort na ye. Doza na poto to tu comme ça Karine fainéante. Elle akota ba salle ya danse, akota place wa ye ko lisa batu nzembo comme professionnel. Merci chers internautes, merci d'être nombreux en train de vous suivre cette émission. Merci Nabandegotou, Botal Arabiso na Shelvi Télévision, merci Nabatutu Botal Arabiso Libanda Mboga. Merci Nabatutu Bolingarazini Kumbi, Papa Veri de vous. Et merci beaucoup notre autorité morale, Karine Mokonzi, la baronne. Merci beaucoup na Paul Ventoure Mafouila. Merci encore une fois na Maïsa Debré da Moutudimoa Moutudiker. Chez la Vita Leader, boss. Merci beaucoup na Karine Lelo. Aragoulo roi Lissala Soso, Karine Lelo Yabalelo Motolego Azati. Et merci encore une fois na Sévérine Lando. Merci beaucoup na Melia Mwanda. Merci à tout le monde. Lelo na plaisir à internaute Emeli bino Angelica Madelena. Sorosa Madame Serosa Angelica Madelena. Merci beaucoup na Mireille Momene, Blaise Nseka le Bogard de Stuttgart. Lelo Maïsa de Breda et place aux hôtels Abisso Angelica Madelena Rolobatro. Nene de colonne Raoul Nkosi, Belinda Bumba, chocolat en forme à monto. Léo to amélé bino Angelica Madelena. To mega solana Angelica Madelena, Sogosa Madame, Segosa Angelica Madelena donc micro. Bonsoir. Bonsoir Zini. Zanora na mutuka okitate. Bien, bonio. Bien Zini. Ozo ganate. T'es boulot. Franchement boulot pour ça même coup de émission donc et on a vraiment moins temps et belé mais nazali Zini yo ebit. Pour na boulot tozawana na ça maramo brina coulisses. Kalate boye ba mon anniversaire mami to préparé. Anniversaire mami le 6. Une année. To ke gamba mon actualité, tout le monde a Karine Mokonzi autorité morale. Oko kitano ka pour na longo likutu likolo moko akechi Zini ego sale logote nazaki tout temps pied na ninyo Zini na kati mabe te mabe te na obe bien voilà te na banga wapi de chantier tout moi télémenta la bato mo yiba bloka ka vraiment donc bien habillé madame merci to landa bino le dimanche na ine mo église ya ngwana moi tenir respect par rapport à pasta bani. Mais obigana uto benga yo par rapport au wane olega no kuturu obiganga na la raté. Bana potunga na la raté na mina luka Angelica Madelena madame. Et actualité Karine Mokonzi. Fitch Kofi Olomide. Ba impression na yo. Te ba impression nga vraiment na telle émission mon auto sala émission yango yo. Na si cameraman na mona na Angelica MTV na sala émission yo. N'attends pas commentaire, bah te belé bah non, madame déjà Kofi Azala, Kofi sans Karine, et moi aussi je vais informer aux autres que Karine pas à Karine sans Kofi. Na sepe na Dioana, na sengi mon pa au Mokondi merci et félicitations na chanson à Pessi Karine Mokondi. Oh papa il m'attend à Zaki en vie à Pessi Karine. Oh. Oui, ngana naza. Non, le bâtiment qui est tant que Nina, comme le béton que journaliste, il faut retarder la part des choses. Naza moins sentimental, place ma belle Zafona Loba. Je suis fan de Karine Mokondi. Déjà, tu vas bien fan na ya makasa défendre. Et Natalaka
makamnenge kenena lire faut mutu na mtaza na jugement na ye biso soto kota la kali kamte to beti bravo non faut tali comme ba sens nyonso parce que yo tali on a sens ni déjà que non Kofi analyser mangambolo ba Kofi déjà beto à concert à Minene sans Karine non papa maman ba époque c'est différent hein époque ko ba Bercy ba Zeniti yango te to na ngolelo on se comprend ndule ando beta masusu te faut qu'il lelo pour ndule beta ma ngai na zui yango na sens que eza business Kofi alors ça n'a jamais concert il y a 42 000 places sans promotion. Donc muta ça la promotion est bani na internet lelo c'est Karine Mokonzi. Voilà. Bon nga raconte na bango zindi na beta c'était na chinois to tikolala. Karine a bando ça la carrière chemin na ye. Donc toi ça focaliser te que raconte on a et distraire objectif na biso. Objectif na c'est qui ko pousse artiste na biso ngana yo to beta le solo que tondole car ba chaîne na télé to lobela Karine. Vraiment. Si ko so de mo bungisa et objectif na so pona batu ba yo lubazo ya ko approcher Karine héros yo. Pour l'actualité, personnellement, je ne suis pas partante. Nga pour cette soutenir Karine, activité naïe. Donc Toloba artistique et Kendali Bosso. Parlons de Ngoloba Kene, Karine Bakutena Kofi pour na yo ça n'aura normal. Yo c'est ça normal Karine a sa star, Kofi a sa star. Souci na ngai, ba pesa na coup de pouce pour na Congo ke liboso. Voilà. Mais ils ala te que et distraire musala ya Karine. Non elle on la biso ba proche ya Karine ko nga na yo objectif na biso. Mais Kofi Olomide na kota l'émission Karine Ambaki a lobby Karine Mokonzi na mono salaki moi dense mona moko mais siko zwango série na mona yango bongo par là ko alobaki ke banzembo Karine saka ya baloyenge nanu alingi Karine siko sa la carrière pour na c'est que moi aussi je veux pour na fallait Karine poussa na pe pembe na encadrer te soki pour na ngai na oboya polémique déjà soki Karine Kofi encadré pona amata likolo plus tard batwa lobake Kofi nda sali Karine boy OK Karine posa la tanzamba bongo asali ba effort na ye toza na poto to tiko comme ça Karine fainéante elle akota ba salle ya danse akota place ba yeko lisa batu nzembo comme professionnel babanda na nga na simba message est-ce que ça mutu mobo le loso na matina comme nene muta ya bimelanga ke yemta te moi je ne pense pas que Karine en a besoin. Pour être comme professionnel, il faut qu'à Kofi. Pourquoi pas ta Inonsa Balou, mais c'est son ami. Tu vois, si il a aidé Moutou, ko aider yé n'a pas valeur na assez. A comme une stade de Moboé, des jeunes il faut comprendre que son ancêtre bon on est ngati. Ça n'engage que moi, Moutou le propos tennis s'engage que son auteur. Dans ça l'émission n'engage que c'est le sentiment. Voilà. C'est comme bongo inutile boyamba. Mais sigo kotala rencontre yango Kofi Olomide na Karine Mokonzi bandeko musu baleki na ba télévision ba boyi yango ba lobby ba koyi koloba et c'est ça ce que je dis. Karine a finga Kofi Olomide. Kofi a koki ko encadrer Karine esprit a bien ta que vient na petit na ye. Bato wana baya oloba lisusu. OK biso déjà malgré ya bongo mais to kota toza déjà toza paye déjà likolo quoi. Donc Karine azana poto déjà a combien na ndaku sans elle mututu à part bana membre quand neto yoka na ba coulisses na biso na cesse na passe na biso to bana na artiste na biso na passe to koti sa information mundela zali pas améliorer voir Karine esengaka faut aider uta na Congo. Confiance à Kofi central à Kinshasa. Parti c'est Msuba Zabazana na lapin. C'est seulement que Karine qui va harceler tout le monde mon pas avion nanga na mingi mais pour la Karine mo konde na en rigueur. Na boy lobby bateau ezo couler na bateau miso ensemble. Bateau vomir bateau ba keso boyo ke la Angelica mais to komara boeti. On se comprend ici. Na so comment ça haut et fort dans un sentimental te na bon nga ba sentiment inutile. Karine à ça la effort na ye moko biso tozo soutenir yé na vie ke bazini na nga pese exemple mon ndo boti bana bo o am bomba na makomi bale ko ngate bana ba kenda ka congé pa batu lobi kuna bana na so bongeza na batu msutu ki ça c'est comme mabe mokile comme mabe o kaka yezini comme fierite tanga ndako futra bana minerval te si bana na banda ko ya nga na futra baba minerval kutu muso comme rappeler moi na asa ikutu ko subala met na biso wa omoni pour moi na comme ministre faut faire attention parlons de Ngolobanini
oza mamoso ngoloba mais ozo bomba ngo traduction mabe comme Angelica ça la Angelica loba. Moi je dis o azar mato ya koyoka ayoka DJ Arafat akufi lelo avant Makoso o azar passer Makoso histoire à Makoso na Côte d'Ivoire ndalo bana DJ Arafat mangamo ozaki très important parfois ceux qui Arafat ayokela Makoso mais tant musu Arafat pelelo moi je me bon descend Nzambe makambo to ça lelo dino bon Karine Mokonza otala yo si kokolo ba nini te na loba na Karine Kulis ayebi on le soleil na so na boy na essayer car maman misi non na lobby a aider vie na biso mokonzi mopao concert ezoya à ça la promotion bien mais à la promotion ba tia carte sur table ba chinois to za la ka ba tout soutenir Karine Kokonza maloba même yo promotion ce qui Karine a lancé promotion na page na e qui est aussi la promotion pour un concert à Mopao et ça 42 000 places Mopao a solo là producteur à Mopao a solo là na ba membre ba pèse biso exemple 20 000 billets biso toteka o ça que na 20 000 billets na to na pourcentage autant et kota na caisse à Karine voilà ozo comprendre nga alenga na yo to bandis ko simba micro ah oui chaque jour 20 000 il faut si la ba chinois bo tomba on se comprend les unis. On comprend l'idée. Franchement, voilà. Comme qui continue na poche à Karine. C'est ça. La télé bon on mettre l'émission du solo que non, oh ça là qui succès coco. Madame oza vigilante ça, vigilante na mutuka. Ba comme iba ibanga ba biloko carton. En plus c'est cher ton remplaçant. Ozomona. Eh les chantiers suivent car cotoine. Voilà. On se comprend. Et ça la tête que lobby boy na boité, bête qui conseille à coûter na mo pa boy. Pour congolais ça makasa c'est la mutu bilan vie. Ah oui. Yango moninga na rapidon, non la musape Karine que baya. Non faut pas marcher place Kofi à lobby te ko accélérer dossier. Au mona na biso qui Karine a au la promotion parce que Karine a na musala au sala eza carrière artistique. Faut s'occuper na yango. Donc ce qui a aussi kabaton naie parce que na pote baton et foot par heure. Voilà. Ça là 1 heure du temps et ça tombe sous payant boy. Donc même maka lire qui ça c'était toqué dans potosini. On se comprend. Mambo foot par heure. So Karine on ça la promotion Karine on ça mais plus sauter nem token. Ba chinois ne ba okende. Et ça là que producteur à solo li ba chinois ba ça va. Ba chinois aussi combien de billets n'a pas Karine mon compte toté ka 10 000 billets. Babi que pourcentage à Karine ezabo beta machine biso wa chinois to bani bena force anyama mission to sabi ke na linga poto te mena ya concert on se comprend na futi pe billet na ye na nenga tembe ko honorer Karine Mokonzi ko sa que artiste na so ke ne sou likolo normalement na capable o sala ngoya na ko pesa ta un mois na keka concert na une semaine à zone na tante me la pesi pe na tanga bo me ke tembe kominko oh mona tokena lirwana tokena ba fitilité te o entela lobaki qui sinjora sepelité qui sinjora ngoye wana c'est audio ta 5 pas au pardon mais est-ce que c'est Karine pardon tant manqué Karine o manque autorité morale na biso zini o ngana yo to bundelaka o to za ba risque que place mo vandi pe botali a ba on menace voilà on comprend mais tant balo marambo wana na sima Karine il y a de vie de gens ba tu vie na bon pas danger ah oui pour la part des choses à marambo ngana sentimental il suscité age pour ça na mon père me condiait mon kayemba ke vie à moi si c'est compliqué tant on a mon coussé moi si à kola mbang mo bala kola te je pense pas na kana âge papa mso Kofi azanango Karine âge wana en salara musique non comme contrôler ba ko connaît ba na tant na makasi sikoyo toi tu as pas sentiment franchement moi je marche pas avec les sentiments zini na comment mo pandisango na lobare tant que journaliste c'est pas sentimental voilà. So boyo kanga ilelo teza la telobe comme ki madame Angelica lobaka so ki kutu boyo kela kae omoni oya loba na Karine Kulis na loba na to sila na nango biso mbali parce que carrière à Karine na minute oyo carrière musicale na ye eza na position nini na minute musicale na ye na minute oyo aza ko se préparer abmisailo mususu mais Universal Music esenga ki akokisa 1 million de vies na laissez-moi tranquille au lieu de se focaliser na promotion pour ça 1 million laissez-moi tranquille parce que chinois toi capable de ça là ah oui to ça là on se te kotika kisinjora lobaki manika lobaki ça porte quoi na vie à Karine et tant mo benga no sa mission yango no ya na ngate o tapa ko komenga mission na WhatsApp na tangi mena ete bon ba silence na ngase di ya sa to ke wapi ba chinois to ke wapi bilo musuba commenter te na sepe na réaction ba chinois direct mo sentia ça là
bato zonga ba biso na so Karine ote te ça peut Karine sikoyo tala vie artistique na yo ma blague nyonso ba yela yo ngoto bo c'est tout. On est prêt à soutenir carrière à Karine. Talanga notre disposable attend dimanche chaque dimanche to le kato bela Karine. Et puis RTNC. RTNC to kende bakzaka papa honoré ye ezala teke Karine aza déjà icône. Voilà. Au plus tard de botan ba Kofi botan à Karine Mokonzi. Si. On se comprend. Ce qu'il faut faire c'est faut qu'on canaliser carrière artistique wana. Pas avec les bêtises. Est-ce que vous avez Kofi Olomide? Audio ya Kofi Olomide o alobili sur Nzorana Maniki oyokiango. Bon. Moi personnellement hein, j'entre plus dans des blagues. Hein? Donc pour madame Angelica audio on est ça ba blague. Te mutalobi bêtise lelo. Lobi qu'on a beau pardonner, bon continue même poto bon bandé les mêmes blagues. Donc wane comme mangamo bo ngana lobela plus Karine Mokonzi. La baronne autorité morale. La baronne autorité morale. Mami de YouTube. Elle c'est ma star. Point bas. Tana ba point barre pena barrage inga. Oh inga na matadi. Donc ça point coupé. Il y a pas oh. Exact. C'est Karine. Est-ce que avant Karine a kutana Kofi Olomide benga ki madame Angelica na ko kutana na obo. Bon na eba ki a okende kutana mutu. Asinga ke na tana kutana mopao. Mais loba na eba ite ke ezala ya émission ya boy na eba monter. Mais j'étais surpris au mon na tout. Pour par rapport à groupe. C'est le mot côté que tes abo d'accord, ça va ki. Na eba ki Kokuta déjà na mopao mo kondeza bien pour na posa légende. Barbara celui qui va seul va plus loin. Dès Kofi moi loba. Oba okenda celui qui va seul va vite, mais celui qui va à deux va plus loin. Voilà. Donc, ceux qui Congo et sa force, Morobo et Pekendel Bosso pour la musique à Congo, non, on m'a bêté. Mais Ezala n'a sens, moko ya bien pour des intérêts. Osomona, il y a battu sur le bien madame intérêt nini au Kofi en Lukanango et pas à Karine. C'est parce que vous me dites commentaire à combien le bi. Kofi azala Kofi Karine pas ala Karine. Comme na loba kiango. Kofi azala Kofi pas à Kofi. Karine pe azala. So telle belle émission na ba commentaire mutu pas combien. Na telle émission tena sentiment. Notre carrière artistique à Karine. Donc yo protéger artiste na yo. Artiste nanga. Voilà. Bah moi c'est Kofi artiste na bango. Coup de chapeau. Respect l'artiste. Parce qu'à ça icône. Légende. À ça légende. Nga pe un artiste parce un jour à sa légende. Voilà. Donc c'est ça. C'est tout. Merci beaucoup. Barre ba kisine barrage inga. Kuna kusome ko okufi. Courant. Trop la son souka madame ba retenir ni na passage dans émission. Ba retenir na passage dans émission makamba kisinjora manikeza distraction pour na Karine Mokonzi. Voilà. To aider Karine à avancer na niveau artistique na ye. En tout cas et ça langana bino bien ba chinois. Donc ceux qui Karine a lancé le mot bomoni ça bénéfice pour na niveau artistique na ye to encourager. Et l'on peut lancer na Karine na public et ça que encourager peu ba chinois balongwa na distraction. Pour balobaka train et kuma mana mutu. Na wagon. Soki mutu enge kenene ti bosse ke pe ni ne ke. Donc na ebisaka adage chaque jour na ndenga coulisse. Mon général Tonia Kaflek mutalobango. Karine oza capitaine na masuate. O général. On comprend? Armée ba chinois. Soki bato linge coulé mutakufa na kati avion za ba capitaine mani. Donc ceux qui armés à makasi ba otinda pena avion et général bikisa mo konzo ka ba avion pene uti beta baye balongol ba konzi baye na ba parachute ba mati bato ese nini écoulé. Mais ceux qui mo général comme coulé na capitaine elongo boye ba bato wana ezaki atanta na lobi belé mais na lobi moki. Voilà. Merci beaucoup madame Angelica Madelena. Merci na ba tutu botala biso à travers le monde. Merci na ba tutu bolingara. Zini Kumbi, papa, very de vous. Merci beaucoup à Karine Mokonzi. Autorité morale, le 6 anniversaire Karine Mokonzi. Madame Angelica, maman les 6 sur le bit. Maman 6. Les 6. On a une surprise. En tout cas, à la branche scotché Angelica MTV. Zini Kumbi, à la place, nous, ça sera comme Mouna na pointe. Pour na benga ke soda makasi. Donc ozala to préparer le monde en coulisses. Voilà. Et ça surprise pour na batenir sur penanet Karine na sala mingi pour na batu biso pe photo sala pour na. Merci beaucoup. On a ni les 6. Babi les 6 surprises. Merci beaucoup na
bandeko tout botali biso balobi Blaise Nseka le Bogard de Strutuga. Merci beaucoup na Paul Venture Mafouila. Balobi Cécilia Mafouila, joyeux anniversaire à toi ma chérie. Moi na vena biso Paul Venture Mafouila, joyeux anniversaire na yo. Ma petite donc Cécilia Mafouila, je te salue. Merci beaucoup na Karine Lelo ya Baleloski. Merci beaucoup na Shela Vita leader. Merci beaucoup na Titika Dima. Yaba Dimastro, Titika Dima, je te salue. Donc, merci encore une fois. Na Belinda Bumba, chocolat na forme à moto. Les véritables codes ya Willy Moucheni, je reconfirme avec Fox. Les véritables codes ya Willy Moucheni. Merci beaucoup. Nanene de Colonne, Sylvie Kitondo, Yadela Moukoko, merci beaucoup. Merci beaucoup na Percy Mungoudi, Chando Twif Noir. Merci beaucoup. Na Maïsa de Breda, merci beaucoup na Amélia Mwanda. Amélia Mwanda, je reconfirme avec Fox. Boni Boni Basango ya Fallon Mwika. Merci beaucoup na Akasia Pambu na Canada. 4 à moi, je vous dis bye à la prochaine. Merci.